mbao, ozana bumbu, ozana makala, ozana changu. Au comprendre, ozika transport moko. Transport ya victoire Gambela. Na lobi bien victoire Gambela. Référence à Bongolo. So ko yiwa na Bongolo. Ba. Mbala mako okoti otuni avenue Irebo za wapi? Ba la kisu avenue Irebo numéro A37. Wana okuta Flat Hotel Bidor. Bon posa na page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, nini? Donc tu na Zander, tu na Google, Bidor TV, na boutique, Bidor na chaîne, banini eza. Na YouTube ezali. Oh, ala gérante na biso, ala gérant na biso. Numéro na biso à téléphone ezali, jamais ekozanga. Numéro à téléphone est 10 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozwa na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandela mosusu. Soki obengi biso okozwa biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Bonjour na mutunyos oya roza occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mukola lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or ka ndenge na prometa kibino na video mo na ote ko sala yango na fin de l'année na lobaki na kozongela bino mikolo pona ko betela bino lisolo pona ko pesa bino conseil ya lisolo moko boye euti na France. Ndekola biso ya mwasi abengi ngabi Mama Bijou me kala no ko beta lisolo o pesa ba landi na onyo surtout conseil na makambo o ekomeli ngai. Kande na bandaka ngana za Bijou d'or. Mama Bijou na beta masolo na mingi ezala ya ba problème te na linga masolo epesa ka ba conseil. Mama Bijou alambaka, Mama Bijou abe azala émission ba amser, Mama Bijou asala la promotion ya ba star, Mama Bijou asala ba publicité, Mama Bijou asala ba information, Mama Bijou asala la nyonso. Na facilité so oza besoin Mama Bijou invité nga to sala émission biso bi balé pi ko leka kitoko. Donc Mama Bijou nazo sala publicité à maison de passage na biso o ezala Matonge. Donc na Matonge na Irebu. Notre appartement, notre maison de passage, ils ont vraiment pris à Malamou. Donc, surtout qui depuis nous la vraiment de suite parce que l'appartement ils ont vraiment pris à Malamou et puis ils ont des conditions où il y a Malamou au bas la poto bazar au CP. Là, nous tous on va place, toujours plein. Donc, ce qu'on lingo qui est na au congé, ça m'a cassé bien Mama Bijou d'or moi avant pour la réservation na yo. Mama Bijou, naza sune lo mususu rolobate, lo bakisa kaka na lisolo na uti ko beta oyo. Na uti ko beta ko pesa lisolo, na uti ko pesa conseil, na video moko uti ko leka, na muto ozotala ngata mususu orataki émission wana. Luka émission mo Mama Bijou d'or uti ko tia mikolo yo, na pesa ki conseil, na lobaki mutu nyonso tu aza ya kopusa pembeni na yo te. Kola ki sera position na yo et pas ya batu nyonso tu te. Ami nyonso tu azali, note eza 3 points. Kopusaka mutu nyonso tu pembeni na yo te. Kola ki sera mutu nyonso tu position na yo te. Ami nyonso tu azali ami ya kokotisa na kopusa ye pembeni epi kokotisa ye na ndaku te. Biloko ala misa to simba yango epi to salela yango. Mama ya malamu apesaka bana na ye conseil soki classe elinge donc soki rentrée scolaire classe elinge banda ndo opesa bana na conseil ezala ba mama mususu bazelaka classe esili année esili alokomi kogangela mwana po ye na ba note mabe ezala trop tard. Donc c'est le moment lokola année bandi sikoyo il faut qu'on vende ko sala ba bilan ko sala ba bilan osali examen ya vie na yo année mobimba eleki na salaki nini. Et le revenu ya mabe na salaki, et le revenu ya malamu na salaki, c'est vraiment très important. Ba na batambola kindenge nini. Via foyer na ngai, to tambola kindenge nini. Il faut que salaka yango mama nyo surtout aza mayele, il faut que salaka yango avant année esila. Sala yango mama nyo surtout il faut que salaka yango ceux qui bala banda classe et bandeli année, il faut que solo la na bana, il faut que tala ba ndenge nini année wana leka ki mwana nga tambola kindenge nini mwana nga travailler et bandeli. Na suka kune koma alango inutile ya mwana siko nde to bandi ane boye il faut osala makasi ko se corriger na ebandeli ya ane avant koma trop tard on a une année mobimba 12 mois na sala kinini na sala le côté na simbe ba mbongo ebele na sala ngoni na sala ngo le côté il faut ozwa mayele sikoyo Mama Bijou alobi lisusu nini
il faut to milinga mutu yo moko na mokili il faut milinga parce que ça bande ko mingi ba yebisa ki ba bengi na privé pour ba mama bijou en tout cas au solo li kitoko mama bijou boy mama bijou pesi biso conseil kitoko conseil yango yango na eza ko continuer il faut to milinga et loko nyoso tout autant sou métier pekisa yo sala rango kaka après et ouais bote le problème comme ko kanga bandoki na famille na bino nzoka ndoki ya famille azate za yo mo mto zoko détruire vie na yo avant mutu alinga yo mo mto ko milinga yo mo mto komilinga ezaka ateke il faut omisombela bilamba kitoko komilinga ezaka ateke il faut ozala olia kasoki ka biloko malamu non komilinga ezali il faut ko batela la santé ko batela la santé loko moni keza mabe ezala mabe pona yo ezala mabe ezala pona yo pona batu neto yeba kata mususu cigarette ezala malamu te mais ezala batu mususu bazala na bango na ba cigarette masanga eloko yo surtout balobi excès ezala mabe ata ba pilipili oyo excès nango ezala mabe mungwa oyo excès nango ezala mabe sucre oyo excès nango ezala mabe yango ba biloko alanga surtout il faut to tsaka ngo na bitu na biso pona to koka kozala malamu siko vraiment to lingito kota na lisolo nini o mama bijou do ayeli bino lisolo nanga na yeli bino ezape kaka conseil ezape kaka conseil parce que na mokili bato to kutana na bango tam su to senga volonté ya nzambe te yango makambo mingi ekutelela biso na mokili ndeko na maboko ya mwasi avandi azape mona ya bandal ayebisi kalobi mama bijou talaka biso bana bandal tozala play mona bandel na mona bandel tozala toujours ka bandeko abi mama bijou notre star o azape ka mona bandal lokola ngana to solo la kaita ki sert na frère na ye to solo la très bien malgré na longa na ngaki na koma na ngai na poto benga na ye to solo la kaka donc to moko pe to benga na ka soki abengi nga na yambaka ye nga pe so na bengi pa yambanga to solo la biso bien notre frère notre star azana vie na ye ya malamu notre star aza star ya munene na mboka na biso notre star azana basi na ye ebele nga na kontaka ye ke mon frère parce que tokola na commune moko et kosala ke nga na sala na ya mo ba makamuna nga ya bilamba na ye kokutana na mutu moko azala kobenga ye mama bijou lokola manager alingaki ya managinga na musala na nga na salaka parce que nga na linga mi makambu ya kolata ye pasala makambu ya bilamba et sala ki ke place nga na zo kende place notre star ye pe akendeke sikoyo na lisolo kaka manager na ngai wana o alingaki azwa ngai azala mbongo ebele ayebisi alobi tala mwana mwasi boko boye nazolinga na manager ye babiloko moko ndengwana sikoyo notre star o aza star ya mboka na biso ayoki motema mabe ayebaki ke manager talaka biso toza bala basi bala mwana mwasi azaka na facilité ta mususu place moko boye bazwa ye na musala facile ba manager ba producteur ba chef mingi ta mususu soka moni oza na kitoko azaka ta mususu na idée moko ta mususu mabe alobi aza mwasi kitoko na zwaye peut-être na kolinga ye peut-être akolinga ngai parce que tout qui est civil il y a notre sœur alobaki ayebisi ke alobi vraiment pour le moment naza divorcé naza na mobalité sikoyo ntango abeteli esika kaka notre sœur abandaki kokende esika mpe kaka notre star akendeki sikoyo manager wana abetaki lisolo ya notre sœur alobi nazozwa mwana mwasi moko boye babilo mwa ndengwana nazozwa ye na manager na mosala na ye asalaka notre star notre frère aza star amunene na mboka na biso ayoki mabe alobi na motema na ye alobi mpo na boma mwana mwasi oyo malamu il faut nayebisa manager oyo ke azala copine nanga na bimaka na ye mpo na manager oyo alemba sikoyo notre star amoni sikoyo mpona abebisela moninga marché avandela moninga etoile na ye tika aloba ke na bimaka na mwana mwasi oyo ntango sikoyo notre star ayebisi manager wana alembi manager wana alembi parce que manager wana na idée na ye ezalaki peut-être déjà so mutu alingaki azwa na musala mutu alingaki azwa na musala eke bayebisi mutu ayebisi manager wana alobi ke non kozwa ye te mpo azalaka mwasi nanga so manager wana alembi c'est-à-dire biso so toza bamikolo ifo toyeba manager wana alingaki azwa ye peut-être azalaki na idée mabe azalaki na idée ta mosusu ke lokola alinga ye nga mpo nanga na kokobenga ngo idée mabe te parce que notre sœur pour le moment aza na ye mpe divorcé ta mosusu manager wana asepelaki na ye alinga ye babalana na bango mais
Tant amoni déjà que oui, notre star, alobi te, azaka copine ngai, manager wana alembi. Si que notre sœur ici kazalaki wana, abenga ka manager wana zo benda bendika mule comme sous manager wana ayebisi vérité wana ngai don ngai na zwa na musala mais yoza copine ya intel. Nani notre sœur ayebisa lobi non à cause nga makambu nga naza copine ete boy na boye to vanda avenue moko to vanda côté moko babilo mwande mwana to za bana ya commune moko. Sikoyo notre manager wana memi lisolo e pa ya notre star. Notre star a lobby, notre star a sikoyo amoni lokola manager wana kotie doute. Notre star nzo kazala na ye mutu misala mabe, notre star nzo kazala na ye ke musala na ye zala ka ke soki ya lingi mwasi alinga fi alinga yo vanda ka wane ozela ka ye ata ya zo sala ka ba bêtise mais yo tula o vanda ka place wana. Sikoyo notre star eloko asali nini boye bandeko nanga botuna nga oyo etindi Mama Bijou D'Or abeta lisolo. Notre star nzoka azala aza na ye mutu misala mabe. Notre star azwi sikoyo makambu wana ya manager wana masolo wana biloko nyonso tu ndenge manager wana alingaka azwa mwana mwasi wana abiboti kasiko dossier oyo ngala vandela yango azwi dossier wana kangi yango na mulangi kokanga kangi yango na mulangi donc manager moyen azwa fi wana na musala ezate manager akomi kilo na fi wana nzoka notre star azui dossier wana avandeli yango azui dossier wana saleli yango na bato mystique na ye afini yango mpona mwana mwasi wana azwa chance te manager wana azwa ye na musala. Notre sœur amonaki mpe makambo nde bandeki kotambola malamu notre sœur sikoyo alobi na osala nini notre sœur mokomo mona kaka makambo soki ekomi kilo notre sœur akoteli yango mabondeli ye na bapaster na ye baye komona yango na vision balobi place yo balongaki okende oyebisaki mutu nalongo azaki na katikati ya masolo wana po biso tomoni boye mais mutu oyo oyebisaki mutu azaki neti 3e na bino ye mutu asali nyonso tu azwi masolo na yo akotisi yango na mulangi akangi donc ndenge eza na okita omata donc abebisi makambo na yo na monde mosusu. Donc notre sœur azalaki vraiment déçue, azalaki vraiment découragée, alobi mais ndeko nanga frère nanga ya moni place ke sœur na ye alingaka zo ba place no mo ba 1K ngai na ye toza mwasi na mobali te aza copine na ye te mais pourquoi koki kosala nga boye ye kutu place wana lokola ye azalaki déjà wana tango amoni ke nga nazo kotisa ba dossier wana il fallait nde ye appuyer nga parce que toyebali depuis Afrique il fallait appuyer nga ailoba ke oui zoye bona boba biloko mwana nga mais comment notre star akoki kobima na munoko ya ba pasteur nanga comment na révélation ba pasteur nanga bakoki komona ke ezande yende mutabebisi makambu nanga pourquoi Mama Bijou pona nini akoki kosala bo eloko ezo kamwisa ngai parce que to uta côté moko toza bandeko toza bana tokoli la commune moko azana makambu ya ebele aza mobali moko teke o azangi basi azana basi par-ci par-là azana mbongo na ye mabeni ni oya yoki pona a étouffer bakoka kozwa ngai na manager wana te ezali nini Mama Bijou mekana nikopesa balandi na yo conseil mekana nikosola na balandi na ba yeba ba place nini totambolaka batu nini totambolaka parce que à part nga asali nga boye asala bongo la bafi combien entourage na ye ezalaka ndenge nini asala bongo na bandeko na batu na bami na ye combien parce que asali na mwana mwasi comme pasala na bana mibali yango Mama Bijou D'Or yebisa bino ngwana lobele ko yoso to engengaka ezali orte tokebaka na banani tozopusa bango pembeni tokebaka na banani oyo batozalaka na bango parce que mutu mosusu akoyina yo kaka pamba boye ye na mwana mwasi oyo baza na rapport moko ya kimosi na mobali te parce que notre sœur te mais notre frère aza na basi na ye ebele notre frère notre star azangi basi te azana basi ebele azana makambo na ye ebele et puis eloko nini susu eza motuya parce que azana mbongo na ye notre frère abebiseli ndeko na biso wana musala notre frère avandeli dossier ya ndeko na biso wana ya mwasi notre frère aza star
azala basi na ye ebele notre frère o aza star azala mbongo ebele mais eloko nini etindi ayokela ndeko na ye ya mwasi motema mabe ngana bino toyebi te asala yango na combien de personnes o bafi mususu baza na kidima bamonaka aketa mususu babima na ye vi na bango ebeba bamonaka ata mususu ke ye alinga bango balinga te vi ebeba nzoka ye aza na caractère soki alingi yo o progresser te akozwa makambo lo akoti songo na molangi akangi yango sikoyo bato aboye baza combien na mokili yango mama Bijou donc wana alobaki na bino nalobi ke mutu nyonso to aza ya kopusa pembeni na yo te eloko nyonso to engengaka eza nango or te epuis balobi na vi na ye boye akabaka mpe te sikoyo bato yango tokozonga sikoyo na point oyo ya bato bakabaka te bato ya mbongo bakabaka te soki okutani na mutu moko aza na mbongo ebele azolinga opesa yo mbongo na ye te koinsiste te parce que bambongo oyo eza na makambo ebele eza na mutu mosusu azwa mbongo bayebisa ye balobi kokabaka te donc ye sikoyo akokabela o ndeni parce que condition na ye eza bongo babi musicien na biso oyo akabelaka mpe basi mbongo te akabelaka bana basi mbongo te alingi mpe bana basi baévolue te sikoyo vi yango ekosuka boye pourquoi yango na bandeko na ngai basi bokeba na bastar oyo tokutana na nzela wi mpo aza star mwana bato ntanga bakombola bango eza te oyo mpo aza star ayembaka kitoko lokola alingi nganga nalinga ye mpo aza star lokola abengaka nganga nasolola na ye ntango azobenga bozosolola oyebi pense na ye te eza ya mutu mosusu yango ozalaki alinga na ye yo mais obinisaka ye kaka bambula na bambula ntango yo obinisaka ye bambula na bambula yo kanisike ye asepelaka na yo occasion ya malamu ifale aide ndeko na ye ya mwasi ezalaki wana parce que ye azalaka deja na manager wana ifale ye asepela na dossier wana mpona ndeko na ye wana ya mwasi notre sœur avandi na France azwa marché ata mpe bazalaki soki mpe azalaki copain na ye azala bacopine ebele ifale tikela moninga chance parce que so totali bien ye aza na place okotia mwana mwasi wana te parce que aza na bacopine na ye ebele aza na mwasi na ye aza na makambo na ye ebele aza na mbongo na ye eloko ezosala esali kaka mpasi pourquoi osala ndeko na oyo ya mwasi bongo oyo oyebi ye depuis touta bamboka kuna na bakongo okobebisela ndeko na oyo ya mwasi marché mpo na nini epuis olie ezala nango kaka ya boye ya kimotema mabe ta mosoki yo trahir ye na eloko moko ndenge oloba ye kaka azala kopine na ngai esuka ata bongo te non okoki kobima ti na monoko ya bato ya basali na nzambe baketi komona ke wi ozwaki dossier wana okangaki yango nde na ndenge ya mystique yango bandeko nanga conseil mama Bijou tozocontinue kaka na baconseil ebele ya bafille notre star abebisa bavi na bango baza mpe kaka na mokili oyo ebele ya bato entourage na ye notre star abebisa bavi na bango baza mpe kaka na mokili oyo basosolaka mpe te ta mosusu banda tokóma na yo totambola na yo oyo yanga vi ekufa bango batikalaka kososola yango te oza na ami moko boye ozalaki nano étoile na oyo ya bien okutani kaka na ami yango mbala moko osili oyeba teke nzoka ami wana akangaka baétoile ya bato na famille okamwa kaka boye ozalaki na bino ozalaka nao bien okamwa kaka ke étoile na ezobrille lisusu te ndeko moko bazwa yango akanga yango to makambo eza na mokili oyo yango na ifo kaka kosala keba yango kaka ifo toujours kaka kosambelaka ke donc mutu nyonso tu donc afinike étoile na ngai oyo afinike étoile na ngai étoile na ngai ezonga kobrille ezonga kongenga ndenge babotaka nga donc mwana mwasi wana aza na France oyo apesi nga lisolo na ye aza ye moko te mwana mobali wana abebisa bavi ya bato akobebisa vi na oyo eta mosusu kutu oza mwasi na ye te kaka mpo ozalaka pembeni na ye likambo ya marché oyo ekamwisinga parce que ifale aede ndeko na ye pourquoi akokaki kokóma na motema mabe ya koetufe kobebisela moninga marché mpo na nini aza na ye na babien na ye aza na ye bien aza na ye star nyonso tu epesameli ye pourquoi azala bina ba manager wana moko te azala ba manager mokili mobimba azala lelo ka suka azala besoin eloko abengi boye bimi na minute akokisi yango siko ndeko na yo azo débrouiller azwi chance na ye
ya muto alingi ya manager ta musu na projet na ye ale yo oza na os bien oyokeli moto ya mabe oki ale o liboso osali yango na komona na boye après olobi ezo si omoni nete cible te olobi zela ozwi makambo na stoko tso na mulango kangiango loko kangiango bongo ndela kisake amata kita eloko ale kosala marate parce que yo kangiango olobi susu ke oui avant yazwa musala wana yo il faut kufa. Est-ce que c'est normal? Et puis na biso ba tutoye bani. Parce que ngala lo banga na koli na bandal. Jibe piana na yebi. Wera son na yebi. Onda ni bisusu. Ba mise c'est tout presque ya bandal wana ngala yebi ba. Donc toza ba tutoye bani yeba na biso. Fali pupa na yebi. Nani bisusu. Yebani. Toza bandeko biso yo surtout batuto uta ba commune moko. Ata pe to uti commune moko te biso surtout toza ka bandeko. Okuti ndeko na yo aza congolaise. Lokola yo za congolais, ya za congolaise na place moko. OK, okoki ko faciliter tâche. Yo le faciliter tâche lobi non ngani na ko boma o lisusu. Tamsu yekuta sepela ka lobi place nazo kele na ngoni ndeko na nzoka. Yango la plupart ya batuta mususu ba yedaka batu eza bato o yebi bango te neti na ba émission na ngami na sala mona kata mususu ba commentaire batu batila nga bato na yebi bango te bato ta mususu ba benga nga ta mususu ba féliciter nga eza bato nga na yebi bango te muto o yebi ye pona andima yo eza passe muto o yebi ye pona faciliter o tâche eza la passe yango il faut ka kozala bien na mokili parce que o yebi place unité o yoko o bikela. Muto oyebi ekututa mso apeso confiance ta mso ke kolala na place na ko linga te mais bato oyebi bango te ba opeso confiance mokilongo ezo tambola ka bongo okene sika ta mso basaka lokola kikukuta nande konanga wana ina yebi ya ko edenga zoka ta mso yo beti tu pesika mukongo ya tikeli ko boma yo donc c'est mieux kutuna kutana muto na yebi ete donc muto oyebi ete za na facilité atika yo zwa chance na yo. Mais muto yebi oli aide yo neti ndeko na biso a mwasi wana ke akuti esika ndeko na ye ya mobala azala déjà place on a star ndeko na ye wana abomiye so azala copine nanga o apa o atika bongo te abibon nga yo kozwa place o te o moki nga na kufa. Après ma sole komi kilo mwana mwasi alobi non na sala nini ali akoti mabondeli atala bo ebimi o te à côté c'est qu'on a molili donc c'est grave en tout cas bande ko vraiment to zwa mayele o ezaka ba conseil mama bijou do razo pesa to zala mayele na ba entourage na biso ozala onde ko camarade moko boye tam susu aluka na eba mbongo na ndenge moko soka modèle nini yo poussa ni pembeni na yo ko talo lobi nazala ki na ngabi na zaki na mo ba chance nanga mais na poussa ni pembeni na mo na mo si o ba chance nyo soto ekei oyebi le roni mo na mo so sala na ba chance na yo ndenge moko peka na ba mibale bokuto kutana na bona mokilo oza mwasi okuta na mobali monzo wa mobali ngo ayiba yo étoile siko pona koyeba ba biloko bongo il faut zaka na vie à prière il faut ko sambela parce que za bango ezala mibale ngo ba yiba ba étoile basi ai do yiba mais azala ba fille mususu akutana meka ko yiba pa yiba te parce que ndeko na biso wa mobali wa za star. Ezate ke ndeko nanga ya mwaso apesinga lisolo na beta na pesa conseil ko ezande conseil eza lisolo te za conseil ezate ke ndeko na biso ya mwaso apesinga conseil na beta ba nani ndenge déjà basi ba révéler boy ya kuye star na biso na ozwa étoile je crois pas baloba ke loko soto ezali déjà révélé za ka sans effet yango ndeko nanga ya mwaso siko zali zwa na okimia parce que ameka kyo akokyo te parce que soka kokaka linga ko yeba yango te yo côté laika toujours ba prière. Ce qui peut pas nani vidéo nanga je sais pas quand ndenge tambola bongo ekutane liyo ndeko nanga ya mobali yo za na star oyebi ke osala ba biloko bongo mama bijou ngala lobanga la betara nanga lisolo original ezala copie pe ezalaka oya lobaka aise ke zwie na tangi kombo mutu tenga nazo pesa lisolo na bandal na biso tozala ba musicien ebele na ba mususu baya koya na ba mususu balobaka ke donc
mwana bandali ya tongo na ba mususu ba yana bango koya na ba mususu bazaka na bangirengiri mais tellement bazala ba yaka na bandali mingi koma kaka ki azala mwana bandali ba mususu ba vana na bona ba kitambo mais ba kola na ba kitambo mais tellement bandali koya na bandali mingi biso so tozwa ka mwana bandali donc c'est-à-dire mama bijou atangi kombo ya mutu te parce que bandali ya mbara musicien ebele mais ce vidéo na nge kutameli yo ki oza star que ça la makamba boy na bande kona ya basi ça sert à rien pourquoi pourquoi ko baby c'est la ndekona ya moi si chance na ye parce que je crois pas mobile kokoza na basi 10 so ozaki na basi 10 parmi basi na 10 il y a ça du nombre mais soyez en charge que par rapport moi c'est pas toujours débrouiller na vie na eboyo zo au vendre l'étoile na ce n'est pas bien ezapeka na ba musicien te ezapeka na batu nyonso to za mutu mususu musala na oka ko bebisa ba étoile la batu mama bijou lo ba 99 jours ezaya ya muyibi jour moko aneza ka ya nzambi un jour kaka okomona makambu na yo bato bo salela ba étoile ba ninga bokoza donc ndenge ezala kaka koliaka na yo bato omesala na yo kaka kolia bato mais ezala bato nyonso tu baliaka bango te mutu mosusu kaka olie ye mais okamwaki vi na mobimba ebebi place nyonso to ozolala ozomona ye olia omoni ye obaluka bomoni okota na voiture omoni ti olandi ye ale mokili esili étoile mosusu mpe kaka olingi oyiba ngo bo olie ye la osukse ekundi yo mpenza toza kaka na mokili ya se awa donc ma sœur zwa kimia bandeko nyonso to bomona ngai na bokokuta na video oyo en tout cas il faut tosala ka ba bilan ya ba vie na biso il faut totala ka ndeni tozala na tambola boye vie na nga ezala ndenge nini nazala ka boye pourquoi na koma boye il faut koluka partout il faut koluka contrôler la vie na yo il faut contrôler yango comment na kangami 4 ans nazo kokosala eloko te eza nini komba 5 ans mobima nazo bouger te nga mutu nazalaki boye ok parce que nazo sala lisusu te aloka nazo sala lisusu te bade kozombo na wana musala aloka nazo sala lisusu te faut euti pa na nga moko tika nazongela misala na ngai nazalaki commerçant nazo kende lisusu kosomba biloko te avi na nga moko mutu na lokola kende lisusu kosomba biloko te wana naza na échec il faut kovanda akotala ka faut kotala bien eloko nini ezomarché te na vie na ngai parce que bana basi mingi bavi na bango ebeba likola mibali bana basi mingi bavi na bango ebeba likola ba copain o nazwaka mobali moko betata ngo yiba yo étoile na yo sikoyo ndeko na biso ya mwasi na tuni ata 4 fois ozaka copine na yo te nazaka copine na ye te bongo sikoyo mutu azaka copine na yo te ata pa azalaka copine na yo osala droit te babebisela mwana mwasi ya bato vi na ye vi ya mwana mwasi wana eza na maboko ya nzambe yo star na biso oyo ozotalanga te eza nango lisolo na yo te mais yo osalaka makambo ya bongo tika changer bozalaka na bafamile na bino ti bakisi mingi ezalaka ke bebisa ta famille na yo mpo anini bino bakisi na bino ekomaki bokoma koponda bato te on a zobenga sœur na frère parce que touti mboka moko biso so tozali ba congolais mais oza la famille na yo bebisa libota na yo moko obebisi ba famille na yo bandi ko bebisa na bana na yo pourquoi bokoma okota na bilanga batu mususu wana ezela batu mususu parce que azana bande kunaye c'est aza fille moko aza sage pour nga lebiseke na bima solo boye so za bezo batanga kombo za bezo batia ba photo yo moko signé benganga yo moko signé sala vidéo tindelanga comme ça on peut sa maman bijou do makasi mais yo au signé te au sali vidéo voice te au sali linga vidéo te maman bijou za makasi te on peut sa conseil comme conseil mutu yo surtout zwana ye siko so moi so na penza signé abia sala la vidéo alors ba banda koleka na ba émission au moins tika aussi liso malgré bino bosila na bino te parce que eza lango eloka liboso ko bima mokili yango na te eza ka ke na période wana vraiment que oui akokitisa openza po ba Holanda ebe ba kozala mais alobi ça sert à rien alobi atala na ndenge nini mokili ko ezotambola comme pe lobi nini akokipe ko signer yemo kwa sala siko ba vidéo
to mutu a mutu garder bandi na yo so za na bakisi no baby say yo libota tika okota kota na ba na ba bandi ya batu mususu parce que lelo so yepa bandi lelo ko sala ba vidéo azana ba famille azana batu o pe ba ko tia o pe poa donc si ko so ba tia o pe poa na ezala malamu te o azamo na mabe to yum to bandi en tout cas bande ko vraiment to zala mayele et puis donc ozo tumola mutu nga mama Bijou do nga na loba neti nga buna loba nga la tumola mutu te nalinga mutu tumola nga te nalinga mutu kota na makambu na nga te ona loba ke na tika kate donc soko tumolinga nga pe na koma mutu liboma mwana mwasi wana lobi azana e calme ya loba na ete ya robimisa na ete ayebisi mama Bijou beta lisolo na nga mais kotanga kombo na yete kotanga pe kombo na nga te yana pe mama Bijou nazana tina otanga pe kombo na yo te. Donc na tuli pété tellement le quoi ya le père autant comme tenga biko e bisanga pe kombo te yo e bisanga ka lisolo na tuli pété so ke zanani na ndenge na zo bete amno lisolo na yebi pe musicien ngo te parce que yemo ka boyi ko ça la voice yemo ka boyi ko ça la vidéo pona alobi ke toza bandeko muninga alobi ke toza bandeko mena tangu ya musicien na biso wana a yokela ki e mawate pona loba ke oui ser na ngai ser na nga azui manager tikanga na pouye oui na pouye donc si go manager wana alembi manager wana pas comprendre ite ko bolembo ko penze komi ya libela nzoka na CCC ya makambo wana elongwaki ko bebisa réputation ya ser na yo ke abimara na ngai non okotisi na katikati ya molili ofandeli penza dossier olobi bakozwa ote au moins kinga na kufa pourquoi pona nini en tout cas mama Bijou minga rolobeza te mama Bijou loba lisolo na lisolo beta ma ndenge nango lisolo vraiment ndenge zana na yebi ke kopesa conseil na bato ebele na yebi ke zana bato ebele ba vandela ba étoile ba ninga na yebi ke zana bato ebele ba vina bango échanger oyebi mutuna makolote okamwaka ke ozo réussir les sous-souté oyeba raté nzoka mutu moko boye abebisa étoile na yo mutu moko boye avandela yo mutu moko ba vandela dossier na yo parce que so vandela déjà dossier ya mutu obomi eti eta mususu na dossier o azaki na ngale lingeke sala ye engaka bima nzela koma mutu yo zwi dossier na yo vandeli yango yo batu mingi ba vandela ba dossier na bino na ndenge siko ya mulili o vandela dossier na ndenge ya mulili oboma déjà mutu yo freiner mutu olobi na mutu wana na freiner ye po azwa te me ko boma yo surtout yango wana ngana yebi ndokimo boye nga moko Bijou na tuna ye na tuni na lobi yum to lia mama na yo ote ngam to lia mama na ngate mais na frenaka mama na ngai na frenaka mama na ngazwa ka lisusu te oh yo frena mama na ngazwa lisusu te so boma kaiti o boma ye yo bomi ngai te o chubinga mbelite ubi o bominga na kindoki te ubi o chelinga mais o frene muto azwa te za ko boma déjà mutu tango yo ba frene yo vina ba bi ozwa ka te ba bomi yo siko bato abongo baza ebele na katikati ya mokili oyo baza ebele na kati ya mokili oyo ngana il faut ka kosala ka attention na ba place ni tozo tambola il faut kotala ka vina yo il faut ko contrôler ka vina yo na contrôler na no vina nga muto na zana yebo vina ngezo tambola nene banda na zwa camarade o makambo so tuna sala ka esimba raté yakende tie camarade on ba prière banda na otambola na camarade za camarade mususu zo tambola le makambo zo fulama o senti penza ke wiyo azana étoile nga muto étoile pe muto étoile to kutani to pesi bombe mais ça camarade mususu banda ozwaye ndako ekoma dièse ekoma la crise moko ya kosakana te banda ozwa camarade wana so osala na ba jeune fille za ke botambola na nzela tamsupu na mibali ba draguer banda ozwa camarade wana ta mutu moko tatia ka osina nzela mimi sosola mitala banda na koma na kopé wana eloko nini ya mabe donc eloko nini marche ko be eloko nini marche raté tala okoyeba mutu azama yele ava kutu prophète ya koyebisanga ava kutu na ngamoko na koyeba parce que na yebi ndeni na tambola kana yebi ndeni étoile na ngala zala nango depuis na zala mona muki Bijou zaraneka Bijou matarate Bijou kitarate kakabo siko nazwa camarade mo be nazwa mutu mo be lobo sutu na sala photo na poto na rokamwa oyoka na yo bimu na yo bimisondoki parce que afala bimission donc na ta no ba paramètre nyoso est-ce que nazala kana ye
ngamo mtu la koti bolembu te ngamo mtu la koti bolembu ngamo mtu la lukasu ba marchandise te ngamo mtu la tambola te to yeba la biso ko kangondo ki kapamba boite na osala no examen de conscience mais sur la moni ki nazo bossi kandi na bossara mais non na otia ona no à côté te mais na côté lo ba prier na côté lo ba prier nzamba la kisanga no identité na yo yango la mutu nyonso to avant kozala na il faut kosenga ma volonté ya nzambe il faut kotia ba camarade na ba prière camarade soka za ya malamu to zala na bisoka soka za ya mabeye boka pakata sanga na bengani yango mama biju na sela bino diso émission mo na lobi mutu soka kimio kolela kate mutu mozala ki na ebio kama mutu nga kimio eza pe na mabala c'est comme ça non moi si mususu kokoboya mobali ka pamba boy ta mususu nzambe azo épargner yo mobali mususu kokoboya moi si ka pamba bo c'est l'effort moi sanga lingi na yo yote obondelo zo simba te vanzi ndenge mo pika na bavia ba camarade oza la camarade mo bo sele lo te me camarade nga kima yo kangela okanda kangela la sala oni si tout ce conscience na eza calme conscience na eza li tranquille obi kima nga pona nini comprendre comprendre tam so mo la chaleur la chaleur ya on te kimisie ameka ba tout am so so pa na wazo kokate akokima ndekola ngamo so ba ke mama bijou ngai na ya tshaka soki soki loko di soki pilipili soki nini na porte abi mama bijou so na pilipili na so na tshoko na ba tu so to ba linga kote ba ya lisusu te ngai omona kenda ko ekauka ba tu bazo ya lisusu te oui ba ya lisusu te parce que bazaki ba to malamu te ko se dérange ka te ko se dérange ka te ke ba tu ba ya rasuna ndako na ngate oui ba ya na ndako na mama bijou na loba il faut la conscience na eza la calme ki na za problème na mutu te so bino bozala bino na problème langa etali bino menga na za na yebi ki na problème na bino te soki o moninga na nzelo kimi na yo bobetinga kara ezo arranger ka yo moko c'est la passe non parce que biso to aba total la ba coin total la ba paramètre nyoso na sala le côté surtout ce conscience ngeza vraiment calme na biki na sala le côté en tout cas penza ko kende na yo na mona oka bon débarras parce que na biki tam sunzamba épargnanga donc to sala ka ekenge na ba vie na biso lisolo ya ndeko na biso oyo abuti avant na mboka ya France. En tout cas, esali pasi makasi parce que kokutana na place ya kendeki akutana kinena ndeko na ye o aza star il fallait pas ndeko na biso na zongisela ebongo il fallait ndeko na biso donc a motiver lisusu o azaki manager ya fiwa il fallait motiver ye il fallait que tu partir ata manager wala alingaki ko boya ye il fallait lokola ya za déjà wada manager wana accepter fiwa il fallait aider ndeko na ye ya mwasi. Et les gars, la malamu mingi par rapport que le gobomande kona ya mwasi boy. Et ça vraiment malamu te biso ba congolais to lingana na biso te na ote ko yebisa bino ne badelinga biso mieux. OK, na place mo kuta mutu moko ayebi ote surtout étrangère ba ozona bango yo. Pas de problème. Nous sommes qui okuta ka zairoise moko boy na place wana. Qui est battant bosolo li boto yo pesa ka mkongo ko zwa yete. Azala kaboya azala ba osala malamu te obomi ndeko na yo. Eza mingi na mboka nyoso na mboka na Allemagne yebi ata 4-5 basala bandeko na bango mobongo ndeko ayeko luka musala ne sengo nyoso tutanga keika kabo abenga chef alobi o tout meladi ko ya lisusu te pardon ko ya lisusu te wala basi ba yebisi balobi ke ko zoye te pona nini parce que tona bandola mukatongo la bandola muka 4 na ya musala mtondola mukate makasi wanosala elanga musala tu wanosala yonga wanosala yanga wanosala musala double personne te non mais pourquoi yokinga motema maboli bazonga na musala te pourquoi en Allemagne na sina yebi bakana tami bale pona nini to sala abongo après to zwaka nini salaire a mutu wana ba pesa soko boye ya ko sala musala ba kozwa salaire na ngaba pesio te. So chef wala zakina besoin mutu o remplacer ka mutu musuto ye pona ye bato bon ba libazala na ide na bango ezala ke na lingi na ngai e do chef azozwa mutu akozwa na n'importe quel mutu mais bato nga na yebite kibote amabe après tant oza na problème tant musuto okene ko ya ko senga ka entourage na yo okene ko senga bato yo yeba kite mbongo non yebi bango to senga bango ndenge ni ka entourage na mte ko aider yo mais place ya bongo siko biso to bosanaka place à bon biso to bosa na malamu te
ngai na bandai ko sala musala mona ba mama Louise moi c'est papa ndo ya ba bonne année na yo na bosala ko souhaiter na ko boka yo na video yo toleka na za suna biti da boka ba tumingi te parce que ba bili bange zambongo donc musala mona ndo ko sala na ba mama Louise moi c'est papa ndo ya na colonne ba to bandai ko ya na bango bazoya la bango ndenge balingi ngai donc ezaki d'intérêt na biso te muto ye après le bito leka pas chef ko zoa été non tenter chance na yo nga na sala les sous na maman Emily nazo peso mote maman Emily na colonne nazo peso mote sike ezali na Toyota to sala ekuna na ba tonton Pati to sala na ba to belé na musala wana ba noa bazoya tenter chance na yo bazwa yo so bazuyo yangani yangai nini parce que ngam to sala la yote so osali mabe chef ye moko na miso omona yangai nini pona okende ko détruire na sima na zonga la te ko zoyete parce que quoi tozala amité mama baby so batu mwindu to mekana ko changer tozala 2023 mama bijou le bito changer de ko la biso ya mobale oza musicien oza na star oza na mbongo oza na makambo ebele pourquoi ko ka osali ndeko na ya mwasi bongo baby c'est la marché na ye après ozwi nini ce total bien ça nango vie na yo mais changer lelo zo mona lelo za na o danger mais ce total bien ça na o danger parce que zo sale là bas étoile là-bas tout c'est pas bien donc ce qu'il faut aux la fier il faut aux la scope bisole tinga biju na zo loba na za fier parce que na sale là na sale la ka étoile o moko nzamba pianga ya onde na sale la ram ka étoile langa ya onde na o sale lango parce que les a permis les anga ko sai la ba étoile ba tuté ko finila muninga gutité donc mutu soki azoluke loko akuti oza ndeko na ye ozana to sala vraiment na facilité à ko aider batu to sala facilité à ko sunga batu mama bijunga la lobaka na eloko surtout na salaka ce mutu senginga conseil nga na pesaka na ebiti batu ba yebi biju ba yebi camarade na ngai moko esika azali nazo peso mboto lobi vraiment mama bijou tanga bande ko sala commerce na ye mama bijou biloko yo surtout asomba nga na bande ko yeba ezala moko kutu asala nga bonga na somba biloko ya zo somba biloko azo bata misango po nga na yeba te mais akokai pe ko tuna muninga na ye akokai pe ko tuna muninga na lobi oh mama bijou osomba ke loko nga pe nazo somba ngona teka na koyi se somba teka isa courage na yo to sala ba boutique nga na sala boutique na banda yo ko sala boutique tam suna ngiringi ba client nga baza ya yote ezate so nga na boutique yo fungoli boutique et après sala ngani sala ngelo côté parce que muto mtayebi ni na teka biloko na ye nga la za so na yebi loko en tout cas vraiment na la kisaka na wala kisa yo soko lingi beto ko somba biloko biso meto ko somba biloko biso mibale parce que mbongo eza ya yo courage eza ya yo mo yebi ba risque na o ke batuno ke ko zo bona ko nde bote ke lo biloko etalinga na nini o meki pe musala ngwa ko ya boutique o mona pe ke futi na ngope yo te o kabo bio nini mama bijou vanda na ba 20 ans non c'est comme ça et loko oyo yebi muninga tunyo la kisa e parce que ko zala mbongo na yo te muninga ye place oyo zali azana besoin ya azana ko luka musala place oyo zali pesa e chance tika ko kota c'est pas gentil tous la lokola musicien na biso oyo te a détruire de konaye ya mwasi ole pasala ngoka na normal boy non à côté leti na molili pona ko étouffer dossier wana ce n'est pas bien. Maman bijou na ligi bino mingi congolais na congolaise to lingana raté pourquoi et loko question maman bijou do alinga tuna yango wana pona nini to lingana raté pona nini to sala rassembler osali sembla bozo sekisanga après ta na baluka bolingi ngate pona nini to lingi toujours ko détruire biloko baninga pona nini to lingi toujours ko sala ba témoignage ya mabe contre baninga mama bijou ngana lobana lobi soki yo osepeli ta musu na eloko te tika musala ya muninga kalme ta musu mutoyo akobenga ye ya ko sepela na balobi le gwe le couleur on se discute pas yo ta musu so envia kala o ma campagne ezala batu mingi ba envia kala ba oli susu ma campagne te bango mo ba kolo ba campagne ba bima ba komo ofutela na ba bandali na ba kitambo na ba matonge. Donc yo so lingi le côté tikela muninga chance ça la musala na ye ko bebisa musala ya muninga te parce que ko zwa eloko te
Congolais to lingani te ngana monyo ka na maison de passage na biso ndenge batu baza ko batelemela kinga bakanzaki ke bakoboma musala na me baza na échec. En tout cas tozala vraiment batu mama bijou le rodalingi na loba yango na totika ko bebisila baninga misala totika ko vandela ba etola baninga totika ko détruire muninga ye ko luka musala place yo zalaka olingi te azwa musala na il faut loba mabe pona bazwa ete après tozwa ka nini. La ligne bino mingi to kutani mbala sima mama bijo lobi oza lisolo na obesanga na obeta kandenge yo kolinga ndekwana ya mobali aza star zwa soko yoki lisolo na nga mama bijo lobi wa kolobaka aise kezuye nga na tagi na kombo mutute na lobi ka keto lingana donc soko za na ba moto na oza na makambu mabe baby se ayo famille tiko kota na bilanga batu tiko kota na ba famille ya batu mususu pona ko détruire. Donc, nous avons besoin de congé na Congo, vacances na kin, contacter Mama Bijou na libéro na biso ko bima na sima. Ah, na zotia ba publicité, tala benganga pona ko kende séjour na ya bien na Congo na matongi na Irebu A37. Donc, banda kuna biso appartement na biso bandi à partir à $15 ya pamba, à partir à $15 à pamba, aux appartements na yo ya bien. Au ça séjour na okitoko et puis au ça la témoignage à bien pour tinde la maman bijou batou. Merci na batunyo surtout botinde la nga batou parce que biso zara toujours na plein. Maman bijou lobi ya nzambe za ya nzambe kwa nzeta mbila tabo kati ya okola kaka. Donc ezande ba biso. Donc botala ba publicité na biso et puis bon na banga bijou na za sone loko lobate na zo zela onde ko zotala nga so za ko ça beta lisolo na on beta lisolo na yo so za besoin na c'est la publicité na c'est la publicité so za besoin publicité na ile kaka chaque fois lokola la publicité à maison de passage na biso na za disponible ya rato ça la contrat na bando lekisa biloko na yo. Chaque émission là, par semaine 5 fois, par semaine 10 fois. Na bando l'exabilo qu'on a eu pour la jamais dessus parce que dès qu'on a vu soit pesa la maison de passage de la publicité. En tout cas, elle ça mama bijou ou melanayo. La publicité la biso yangwana, maison de passage de biso ça na mona matonge. Donc ils ont ngo ba 6 étoiles T mais ils ont la condition moko ya malamu et puis na prix ni na prix ya mokie pour ça ce jour na yo. Kitoko, bye. Oui, appartement la biso, oh maman bijou lobaka, appartement simple. Tous en a deux sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple, oh ezali à $15 par jour.
tozali na appartement simple oyo ezali na $20 par jour. Mama bijou soki akoloba $20 oloba €20, ça dépend ya pays nini oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment eza kaka ndenge moko. Appartement na biso bozomona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na €20 par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na €25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya $20 par jour. Yango oyo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine. Toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndako ya $15, zwa yango penza na valeur ya $15, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai, na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So oza na besoin ya ko vérifier ndako na yo avant benga Mama Bijou, avant osala à compte na Mama Bijou, benganga la pesa o numéro ya gérante na biso, kende visiter place na yo, yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi, ndako na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Goyo, maison de passage na biso eza na ba climatiseur. Ezali climatisé. Maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso toza na appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme kokoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro Oyo Moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ma place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo.
okozala jamais déçu. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça, c'est la chambre.